pa walimu pangami. Ave na ngai na sasu nini? Yo ozotambola na balabala leta na moi makasi boy otiki bafa polele eza fraction. Ba Sylvain ve na ngai. Tozala na bakate mo nga petino. Longwa yo ali civile ngana ali moto na leta. Kabaka pete moto na yo ezokende na susi ate. Je, me ozala soda okoma roulage bana mokolo nini? Kangamba ngana yo bolola mobali. Yo komi kotuna agent de l'ordre batu question. Yalaka. Je, eza nga petino Jorbert. Ko ba pose simba sute na koti na kopa moto. Boma moto ko vi. Yo civile oyo omoni nga soda na ali masana yo. Ozo kumba pe moto ango oche balok. Yali infraction. Wali na 4 infraction. Ozo tambola pe na moto oche musique. Yali infraction. 2 mois de prison. Soki olingi okende te pesa 250,000 francs. Soki te peti na ngai moto na yo tokei na ngo. Mama Mado, Mama Mado, Mama.